Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Vous informer sur mon souci majeur. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, aimez, sans oublier la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez massivement la vidéo. Bon, s'installer confortablement dans le mood de l'émission. Prenez un verre de jus, prenez quelque chose à grignoter, installez-vous sur votre canapé et suivez l'émission jusqu'à la fin. Bah, image on a proposé bino. En tout cas, il y a un des sujets, il y a l'élo toko mais un peu coacha ba commentaire par rapport il y a ba sujet on a bino ba vidéo on a bino makambu eza awa na mokili oyo mambo eza il y a ebele. Alors, merci beaucoup, partagez, aimez et commentez. Alors, vidéo à liboso sans plus tarder, mes amours, appelez-moi Auntie Bibiche, Maman Bibiche, votre soeur, votre auntie, votre petite soeur, tata mwasi abana, Maman Kulutu, Maman Leki, Semeki, Nyonso Ponabino. Voilà. Alors, la première vidéo, ok, sorry, la première vidéo, oyo bozomona ya JF Fonge, alobeli makambu ya ba musicien bomoni déjà na titre wana bandeko na koloba trote apesaki prophétie déjà pona Mimi Chikeva. En tout cas ya on alobara souvent soki oki prophétie kobo yango na noté kobo akapena noté parce que nzambe akoki ko utiliser ata mwana mukie apesa un message ata muto liboma apesa message donc prophétie nyonso za koboya te ya kondima pe rapidement te. Alors apesa ki message et pas Mimi Chikeva na 2020 et lelo tomoni aza invité to éviter qu'est-ce qui s'est passé au juste image wana boromona obolanda jusqu'à la fin s'il vous plaît, bo découvrir makambo eza na kati ya vidéo oyo. La deuxième vidéo, mes amours, maman oyo bozomona abota bana 12 aza toujours na RDC Congo Kinshasa Mbokeleng abota bana 12 bolanda na interview tina suka na ebite na lela na seka na yoka mawa na yoka sengo I don't know bino moko botika ba commentaire na bino parce que chaque jour tozola muka ba réalité eza na se mokilo bandeko na ngai mokilo eza makambo eloba ngota baloba bulobe bubujine malu baswahili baloba dunia mambo mingi. Alors image oyo nazo proposer bino la troisième vidéo eza image ya ndeko na biso abimi alobi yende kolo 207 aopesa bino explication alobi 207 yende muta beta cri wana beta ntembo wana mais à comprendre te muto bayembi na fali azali aye pona ko abeti nzembo mais sans pour autant abenga ye pona ko yebise que abeti nzembo bolanda vidéo yo morazo pesa explication. J'aime bien vous amener de preuves. La vidéo suivante, mes amours, ezali vidéo ya kuluna oyo natali vidéo o na seki kuluna zo yemba nzembo ya nzambe ya mama Enis Manyanga. La chanson en tout cas na fandi bonabi onyo so ezaka pasi ya mokili kozanga musala kozanga eloko kosala donc ezotinda bato bakoma bakuluna. Tout ça c'est pourquoi pour passer les kinambouk. Alors sans plus tarder bolanda ba vidéo et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour commenter. Let's go. Fali Ipupa, il est du diable. Yende diabolos, bien aimé, frère Limbisanga. Na kenora lokola molu moso de pesika siko. Molu moso de pesika siko. Bien aimé Seigneur, boyoka révélation oyo. Boyoka révélation. Bien aimé, boyoka révélation.
nanda ko bobi nzembo wana oyo vie na ye ayembela ye aloba na ye oza diabolos oboma ba parano na musique boyoka nzembo na makambo papa wana lobela ye lelo to bakosa bino bolingo lokuta ba démon voilà yoka yo belme nanda ko koma Fally Ipupa nanda ko koma Fally Ipupa okomi ABCD tina Z belme omona F okomi F otina C chiffre 6 A chiffre F est à 6e lettre alphabet okomi 6 A okomi 1 voilà et ça première lettre alphabet L okomi 12 L encore okomi 12 Y okomi 22 na Ipupa I okomi 9 P okomi 16 P okomi 21 A okomi 1 belme siko calculer yango okomona ekopesa yo 119 ekopesa yo 119 yango vena yemba 119 diabolos comment vous voyez par rapport à comment mais biso toyebi nzembo wana ebima déjà kala bon eza na mutu moko dénoncer kango déjà na kini mutu na bango moko ya milieu asa bato bayebi bayo asala ja miso alakisaka yango neti loso otali pe corona bato balandanga na loki pe corona yango yo corona so otali corona bien aimé dans Seigneur corona okomona C eza chiffre 3 O eza chiffre 15 dans l'alphabet R lettre R eza 18e lettre O eza 15e lettre N eza 14e lettre A eza première lettre alphabet. Moi, au multiplier, additionner 3 plus 15 plus 18 plus 15 plus 14 plus 1, il peut 66. Après ce tangi Corona, C-O-R-O-N-A 6, et puis 666. Bien aimé, c'est la marque du bête. C'est au tangi, alors, Mugawa. J'ai la fin on a pris ce maloba après. N'a qu'un apocalypse. Il y a un autant en apocalypse, ça va. Il y a un autant en apocalypse. Apocalypse 13, je crois. Apocalypse. J'ai là. Apocalypse 13. Voilà. Apocalypse 13, verset 18. Bien aimé, je lis au nom de Jésus-Christ. Yoka. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence, Yoka, calcule le nombre de la bête. Voilà. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Regardez, le nombre de la bête. Bien aimé, c'est lui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. Il y a un mot bien aimé. T'es en bas de la 119 et diabolos et ça Fally Ipupa ndeba yembela nzembwana. Beaucoup de tout n'a même pas de bête on a bro yebi sabino. Petit on a akoma déjà diabolos. Petit on a ça sous mutamukile ok. Et puis le de compte aussi à l'époque bando kana pété na vienaye. Ah mais si mais attention quand ça va bien ici. Il y a ayokana teka naye. Bien tout là, ayokana teka naye. Ayokana teka naye. C'est quoi pourquoi embele nzembwana? Et ça makambo butu frère. Ah ça peut dire que moko até 3F. Até 3F. F on est bien aimé F est à 6e lettre alphabet. Est à 666. 6e lettre alphabet. Bon dans même équipe de France. Bah on va faire FF. Bah quoi c'est bien Fédération française de footballeurs. Mais le kuta, nous avons F on est à 666. N'ayez pas album à FFF. Est-ce quoi mais là-bas na mon à cause qu'il pas atteindre 6 na bato ba yebi 666. Bien aimé sortez du milieu de ces gens-là. Bien aimé soto ko banga bangote. Ils ne sont pas de Dieu. Bien aimé Bible se benga bango ba prince des mondes des ténèbres. Bakenda kana butu bien aimé alléluia. Boté à la image moko batindelinga nesi bo monango il y a DJ Arafat. Alobela déjà makamba corona. Nzone DJ Arafat akufa kala. Avant que mamba corona ya. Mais DJ Arafat alobela kama corona. Alors bina ninga faut ça la boye azo ba fanatique ne ba chinois. Donc azo panza sekele déjà. Asa bango ba milengela. Corona, il faut beaucoup sur la raboy. Te bele ba kokufa, ba ko bandaku. DJ Arafat yango ba bomaye. Pour me dire fana ba kuita comme ko bimisa ba sekele na bango. Yona yimi na nzem nabi butu bango biso to lali bango ba lala kate. Nso tende lala ka même mulimu eke na ténèbres. Ba ke ko ga ndeni ba ko panza mboka, ndeni ba ko bebisa ba vi na biso. Ozomona alors ba mission na bien aimé ba concert na bango bozo kota ba okuta na ba démon. Ser na biso ser na biso Loris akufi na maboko ya ba musicien. Bazeme minga longola ba mizemka ya ba musicien bana na longola wana ezali bana ya ba musicien wana ya boma pona ba siksa ba musicien wana ozomona akoloba ne vérité te omona tel lo nenga kei kaka ndenge mer malwa kendaki ozomona bon boza combien
boza combien boleka déjà mbeka bien aimé toza ko se moquer na mututé boza combien boleka mbeka na maboka ba musicien bata bino keni na libumu oza yo mukolo mama mobimba kaka mbenga na ba petit garçon ki ndumba ya ko sakana te suko ma msudu ma tala te ba sila mile hotel na âge ou bien celle qui 50 ans bokomoni ka bodo yo bimana nani ko marabo tala bona ba Facebook ndi ba sina ba bimina mai so te na ba Facebook ndi ba bimaka na ba réseaux sociaux wana ozomona fait et ça ba tu ba bebisa bona ba musicien ba bebisa bona ba homme d'affaires ba tu ba simba bakis tout ça ko se moquer na bino tenga na lingara bino ming mais c'est ma façon de parler pour vous délivrer. Dieu, ce que Dieu te demande, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? C'est le retour vers Dieu. C'est l'abandon du péché. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous sommes contre yote. Mais ce que Dieu te demande, ozonga na maboko na ye nyoso sala akolimbisa yo sœur na ngai nyoso sala akolimbisa frère na nga lelo ba garçon belé musala bango fait ko ba ko pesa ka sima na bango pour misala na Congo isati mutebi sengango un homme d'affaires senga somo na Congo mto mo kende ba Dubai ba yeba ke asa ko pesa sima pour misala eza na ngote ma ba msupa akamna musicien pour voyager ba c'est belé akamna musicien pour voyager misala zo bimana ye ozomona bien aimé na le Seigneur soki nzambe te bien aimé atabiso ba frère de tozam na loba na binongo ya Antoine abimela ngai na 3h du matin na chambre mais nzoka bango ba na Cameroun ozomona aki osala nini aki posanga na nzoto bien aimé asante ke na za nzambe akoka kite bosko baninga na nga bimela bango baninga na nga bimela bango bien aimé moko ya otobetene na orchestre wana ayebisanga ye moko alobi na nga lobi frère est-ce kutana déjà na sirène na simbaka mouvement est-ce kutana kana ye ngabité donc sirène wana soko tie nzembo na orchestre wana okutana sirène wana donc et puis oko contribuer mingi bazana ba pesa ba bana na bango mingi bazana ba pesa ba parents na bango bazawana ozomona mingi bazawana yomona bako koloba mabe ya orchestre passe ba utité ba tutu ba betela ba maison mère na ba BCBG na ba Viva la musique ba koloba mabe place ba utité pour ba bi alliance bango basala so mekia kokufa voilà. Bien aimé, on ne devient pas enfant de Dieu. On est né enfant de Dieu. Talanga, toto que nos côtes studio en Afrique du Sud, dans la bimina danseuse, va présenter la suspension, bango baki côte studio. Tango baye, poto que tu vas bête à Bercy, ngai na côté na botimo, ngai na côté prison, na crime, bango, on m'a dit ça, parni ngai. Mon tiko, bango passe baza ba comprendre que lui il est de Dieu. Ngai na yona, ne batani bango basala qui dépend na Bercy wana. Et puis on a bêti famille nanga babina na longwa parce que ye kolor ke sona asenga nga bana fa kutana kolor ke sona asenga akutana na mama nanga na tuni okutana ye pona nini mutabeta no ke sino ndengai so yo kutana osana ye nini ozomona bo kopela onde mais nga na kopela nga sacrifier ye nga na kompela ki ngwana voilà parce que mutabeta no ke sino ngai siko za na besoin mama nanga osana ye nini oh non obike tango bakanga kyo batibele babenga bafinganga mingi pona yo nga funa kutana ye ngabi non osona kutana te yete na kutana na mosi na yo ngabi oh oso mosi na te ser no mo wa blobe ngabi ngafuna mona ye ngabi te ye mutabeta no kesi no nga et puis ngana sela bi na longo pour kesi na yo boye ba misetu bazaki présent na bi na longo ba bubule ondela bazaki présent na bi na longo to no sa clip après berceau wana ya moi na clip wana na zela kite ponga na longo wana na longo na bimi na kenanga je me suis dit que na boss na chose la nani nebité ce qui ilunga mona buti nebité ou soit oza longora wera boy na boss une combo n'est pas vieux moko na boss une combo na donc nebité ce qui ye je me suis dit que tout ça n'est pas mission bala moko omoni anabina longo orchestre na c'est l'orchestre j'aime ça mission na moko na mona mama na yo je ne sais mission na mona mosi na yo na kena bango ozomona na ce qui manifeste ce moko ezali na ndako nanga ndena on singa mosi na yo bon boina mona mosi poni oh na yo to signer contrat ngabi non ozomona pona yo ma solomi na orchestre moko asilika onga moko boye balongola binga ba parana nga ba kufa pona orchestre danser moko lobango bilo tout yoka frère na benana ozomona sotango ayemaki diabolos ayebi moto ba pesa ki pona diabolos wana moto ayemba diabolos oboma papa na mama na ndulo salabo ayebi donc ça bino bandeko boyo kaka ba disque wana te ce sont des diables des sorciers qui chantent ngana banga ka bangote tongo midi poko to lobaka vérité pobo kabwana na bango ils ne sont pas de Dieu.
Loris la congolaise, liwan eza na maboka ba musicien, liwan eza na maboka ba homme d'affaires, oyo mo katanga ba kombo pamba wana. Baza na besoin na yoti, ba baza na besoin, bien aimé, botela même na jardin d'Éden, Satan. Bino bana 12 nyonso ya mama tokolakisa bino yango et ba misusu déjà awa ba misusu baza ko yana papa pour que seulement quand totiki kuna bisika muto apesi biso adresse o totika so teke sika mama te kaka aki yango tozomona na chilibolo bango ndeni Jikenga mulenga jikenga ni byanza muchinsansa chani muntu akungambulisha to. OK buka mwini buka kwikila donc buka mwini buka kwikila dans le lopena mon ameso pas boni bien boni papa naza malamu mama papa yeyo papa boni naza bien papa batu na poto bazoluko makasi solo papa na ngai biso peto na bango posa makasi bazo kamwa yi papa vena aboti bana 12 na ndenge nini nzambe ka muto asali ke no babota ma 12 eza pa na makasi na ngate to ba nini bon bazo ya ka ndinga na ponga ine mama zananwa ona ibite penser no za okoma na bango combien. Bon, tena na posa kutu bako mata ibele makasi teme eza plan nzambe. Po biso to sambela ka na bimaka libanda te talaka zaka ye mama nga na ye kaka. Yango nzambe muto atindi ne pe ba ntoma na église baloba ke no ozala papa ba ne belé ne pe salemi boy. Bon. Tokomi kilimière eza kitoko veja. Tokomi bana bango yoyo. Toko telema boya konta papa bo telema boye papa na maman bana mikie bo baba bébé ba bazala liboso boye tout monde na bango bazala boye. OK déjà bazo mona très bien. OK to papa yaka boye za pemena maman po bino bozala vraiment na ba question to tu komona bana bango yoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12e o totiki na nini na wenzi kuja na yolo medical esika mama te kaka nde atikali malamu te aza kobela mbote papa journaliste. OK mama explique ki ojo wana ndeki to salaki émission na ye ayebisaki nga makamu nyonso ayebisaki nga nyonso. OK ayebisaki batuna poto baza vraiment na souci bayoki libino mwa mawa misusu pe bazo chola misusu pe akoseka baza bobeki ndenge makamango ezalaka pesa sono le solo eti boko mona niveau ko bota bana 12 boye ozaki na vision ni papa. Bon vision ezalaki te mais posa ya mobali to mwasi eza pona kobala kobota bana na kata kobota ne to sambelaka biso to lingaka netinga boye na sambelaka na bimaka na libanda ko kende pa basi musute na zaka na ye bon siko na église na biso ezalaka na ba prophète ndenge ba prophète wana ba prophétiser ngai ba ane na ba ane ke yo ko za tata bana ebele to moni bana ba vandelo donc ero na zaki na bana misato ba bi ozana bana ebele makasi ndenge nzambe asali pona ko renouveler famille biloko ndenge wana siko na kobota mana bango wana ezaka teke non chaque jour nga nza pembeni ya mama nazaka na salon ba bondeli ebele bangomba biloko ndenge to solola OK azo conserver kaka eza te na makasi nanga me ndenge nzambe akana yeke non yo kozala tata bana ebele ya onda tindi bango ebele boye botiko ka papa nenga lo babi eza na makasi na ete nini te mais zaki da ba prophétie o ba pesa ki déjà ki na vie na e akozala na bana ebele et prophétie yango ezokokisama mais na moment nini o prophétie ezokokisama na tani prophétie ezokokisama j'espère Jacques Pong azola Sabino donc na mawa condition au papa zo vivre na bana vie au papa zo vivre na bana atanza mango nzambo pesi bana mais quand même PCP bozui PCP makoki oyo akoboko la bana Quand la condition de vivre ya bana ndé bala mais comment expliquer ce papa pour vivre non ndé nini na été ndaku boye donc je sais pas na ko lo bandenge ni bon ndaku ezalaki na pavement na se mais besalaki yango ya makasité ezalaki pété talaka ko vanda ba mois et des mois yango pezo longwa ezolongwa condition bozo ve papa ezaki futaki ba edaki biso e pa mama mama moko na terminator comme on aime mama Omalanga mama Omalanga na France azaki na ba beki boya yaka donc neni
il est déjà ce qui va 2 ans, 3 ans. Parce que $500, tu es au foot, garantie place. Est-ce que le foot, est-ce que condition au foot, est-ce bien tous avions? Est-ce bien? Tous en ont 9 mois. Tous en ont garantie sous terre, mais tous en ont 9 mois. Bon, donc il y a Nzambende asali ke tokutana naye taraboye mwandambo tuzwaka to début azamusala nzambe azamusala nzambe to eto futi ba parti ba $10 $20 loko ndengwana ofuta na combien $80 ndako $80 mais yango soyi na ke ba sedenga moto na bulaka na yebi kokumba moto ya 3 pine so ba sedenga moto atamona na ngali boso akota atanga ka sote po to aider famille ya mukolo jedo ne wana siko to bimaka ye so ba cede biso moto de tozovi facilité à cause au moins eloko kolia awa pona kolia il faut yenanga to bimisa 20 000 francs par jour pour ça la tama tembele ya bien ata pondo ya bien na fufunzunga pufu ya munene makasi ekoka 20 000 par jour 20 000 francs dans les eaux bimana bana papa na zo les toziko pongo ya komelela mai to boaki yango siko to kima na kanti to tindiki banye leki. Bon, naza vraiment émotionné. Je sais pas si on a kolobani nikota la condition papa bazo vivre nango les conditions moko normalité papa oyo aza na écran nanga oyo bozo mona oyo aza papa oyo ya mutema malamu aza muto oyo akanisi bino avant de développer akanisi bino na makoki oyo aza nango lokola $180 pour que esunga bino bo zala moi quelque chose na éviter ce qui papa famille yango yo famille bango nyonso bango yo famille bango nyonso bana 12 bango yo donc oyo baza ya mikie ya ba mikolo bango yo ya ba tout ça la DSC tu on ngana ye na paka tuma DSC te bomi ba soda na poids lourd na BAT et kotika bango na paka totali siko inspiration nango to lobanini comme biso inspiration ya kanante moto sai DSC bon tu veux combo ka DSC to pe oui to yembela DSC to yembela la DSC po banda oboma batu mingi to yembela kango DSC mais DSC na minute oyo mokili to ko kenda ngo na polémique te po biso to za na mongo tozana mongo tokobomana te très bien omoni mabele lisa kufa rena ye so yebi nzembo nanga tozaya na leki tokenda ngo esika te mais ngako menaze etoko na kaukaka te DSC na tiki yango na ye na ibora yango na osenga ba autorité Équateur kwa babiloko oyo boko misape batu oui boko bomisa batu komi makelele komi na baleta mais comme biso Équateur ba miseto kokoma na ba leta te po nzembo kwa mabela tikela biso banzembo to yemba biso tu biso pe esala kanga fier to na vandi batu bazo yembizaka kufiti wa na vient nga fali bo yemba nga na kufiti bo yemba nga esio te ko swanga te esala ka bien ba yemba kote ka ko kufiti te ko kamwa ka na yebi via yemba kango rena sa yemba de cecity ayemba maître qui ayemba ngo essaye yemba maga mais comme ezalaka n'impact mo boyete au moins so to lobela ngo lelo bato bolobeli alobeli pona ba yembi na fali te ngana olobela vimango te mais loko sala nga pasi nini ba biloko wana tu ere bo yemba vie ifo benga ta petit na tumbo petit omoni boro wana na beti na vie fali isala ka bien o comprendre to za ba mongo fait to zalaka tozalaka na to pesa na kape moi ba valeur e mo beto obite boro yo ya pebe Isaac o comprend tout ça sinonde yango mais pona to koma na leka na finga rene na sabu na kosala ngote pourquoi aso pesa kaka fierté ya Équateur ya na mongo eloko ana ndenge bete pesi biso isu valeur mosusu toujours à Kinshasa toi papi maibelanga USA kitina kin toleka Koma kena mare mineke Nalinga lomba gana naleka Nakimama kena mare mineke Luma gana naleka Kema mare mineke Kema mare
mebo manga neleni mama le kikena mare bideke bori gaga mingi sona Hey mama bore kumanga kodo Soma bore kumanga mare Hey bore manga mare mondela asa baba shinwa chamba mie komi ni bora bisi no so bakimi bora kumanga mare bore manga basa Metegiyeyo, avoka moneno ye, mogonje, yayo mogonjo, le gabale ne motoro geyo, Malu, le gabale ne momotu, mobali abato, mama Deborah, papa na Winnie, papa na Davina, bon, babilo kezali. Oh, Betiona, ndete c'est biloko wana place DC7 botama DC7 na sai DC7 na sai DC7 2012 nazala ino maître danse ya mabele lisi Culture congolaise. Paparazzi chaque dimanche à 13h avec Gisèle Fouilly, Pénapitra la douce. Banana Kombo, banana Kozote Kombo. C'est comment on a? Mon frère Moïse. Frère Moïse. Quand il est long, Moïse a boyé Zalaka. Mon amour. Frère Moïse, Moïse. Moïse. On va à l'église. On a fait un partirage. Un partirage. On va à Fouani. On va à Témoin. Ok, salam alaikum, on va vous dire, ok, on va rappeler bien. Témoignage nanga. Okoma témoignage nanga. Témoignage nanga. Okoma témoignage na masolo na betela motote je suis au témoignage masolo na betela motote faut y passer faut le mbisa mo di passer faut di passer non pas le mbisa non pas pour mbisi faut le mbisa mo kanga wana kala vyo mwana allo. Et voilà, merci beaucoup, merci à vous tous, merci de m'avoir suivi. Bolandi, ma vidéo n'a proposé Bino, j'espère que Bolandi Bino Moko, to bandana na vidéo ya JF Fonge, j'espère que Bino Moko Boyoki la façon dont Azoloba, il a parlé, il a dit des choses, oye moko ayebi pourquoi Loba ango. Nga ermo, papa on a mona ki on dirait, mamba Loba na mona ki nabi, ah, oye zaroka, Azolobaka pour détruire les autres. Pour où t'es pas Kofi, abi ba réalité, au fait, dans le monde de la musique, abi ba réalité, o ele kanaka kuna. Donc, makambo oye a lobaka, yemo kwa yebi, pourquoi t'es qu'à lobaka, liboso d'abado monega, ah, azanega mutabilobe, là, au pasteur andengeni yango, o la sala makambo, mamune mususu, abandote, atame alingaka makambo a monde de la musique. Alors, biloko mususu, il ne faut pas tomber ya kango directement, bien ton directement. Il y a d'autres choses, Toyo, qui on examine parce que, ils ont mutu, azaki da science occulte. Azaki, a outi da science occulte, a bongoli motema, aye, a kobimise la biso ba secret ou elekana akuna, ils ont magicien, a bongoli motema. Donc, a relevé biso, biloko elekana akuna, ndenge mokana JF Fonge, makambo alobaka. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Boyoki, très bien vidéo, ce n'est pas même la peine qu'elle a répété parce que 8 ans à expliquer ce qui se passe dans le monde de la musique, à expliquer code de nuance, chiffre, il y a Corona 2020 et tout. En tout cas, à mettre un peu expliciter, biloko nuance oana. Alors, c'est à vous de voir, botique en commentaire, qu'en pensez-vous de sa réflexion parce que Aloba Makamwala déjà depuis longtemps. Alors, merci beaucoup. Je ne vais pas trop commenter là-dessus. Tout quand on a sujet Oelandi dans ma musique Nzambe Moga Nenga Yebi. Musique na biso et les kanaka bon fonctionnera bon do bato bazana monde de musique ba iba réalité il les kanaka kati. Alors je ne vais pas trop commenter là-dessus. Toko tana vidéo ya mi balé mes amours. Cette vidéo namoni maman oyo ana bana 12 na mobali moko.
oui, et pas bande on a biso baluba, c'est normal, hein. Et c'est l'or moko ya kokamwa te ke mobali to mwasi mobali aboti bana 12 mais to yeba ngo trop soki mobali ana basi ebele c'est normal aboti na basi ebele mais oyo siko mwasi moko oui ça existe pe ezalaka nango pe biso kutu koko na biso babota bango 14 mama koko na biso abota bana 14 malgré misusu bakufa mena libumune abimisi bana 14 nakala biso nyoso toyebi ke no bangala baluba baza bato mo babotaka trop. Alors kobota, c'est une bonne chose. Kobota bana, eza eloko bien. Mais lelo oyo, na conjoncture ya Congo ndenge zo pela moto. Lelo komo na moto, obota bana 12. Mais c'est trop, c'est exagérant. Sorry. Nalandi na vidéo papa Zoloba, ba prophète ba yebisaki ke okobota bana ebele ozala papa ya mabota. Oui, c'est une bonne chose. Ozala papa ya mabota, mais dans quelles conditions? Nambongo nini, namboka pe nini, ozo sala nini. Noki, bomoni video wana natali place of bazo fanda na banane 12 nyonso wana, noki pasi, noki douleur. Comment mutoroza na bana 12 ebele boy? Siko, pourquoi herbe comment ki ataba 4, 5? Pourquoi bo arrêta quitter? Mais bozo, donc, et ça à chaque fois, donc azaba genre babasio bazaba produit matrice na bango et produit rapidement natala ki c'est pas la première fois ezé loko moto ko kama pe makasité ceux qui botala ba documentaire mingi ezaba pays mususu moi si mo beaucoup na mona ye azana bana 28 je vous dis azana 12 oh wana 28 aboti bana boti 28 na mona ngona YouTube mobala sundola eponini aza pondez. Donc ça ba genre moko ya ba race moko do baza rebelete na monde. Donc yé any mouvement ya rosale faut tomber enceinte. Donc c'est ça. Mais ce que babiloko boy faut kotala na état nini bozali nini boza ko sala pona ko boko la bana. Kobota bana oui c'est Dieu qui donne les enfants oui. Mais il faut aussi prier à Dieu appeler ça aux possibilités pona ko boko la bana. Tala bana wana 12 enfants, c'est trop. Bana, baza, tellement belle. Boroboko la bango ndeni na Congo oya biso. Siko koma makambu ya senga lisungi, ke batu ba sunga yo, o sungama, pona koboko la bana. Et ça passe. Yango mona ba parents belle, ko kate tellement stress et l'équipe, muto bo, mona be stress, soki a ko supporter stress te. Ako kufatiki na bana wana bana 12 wana nanyango na mokilo ya lelo akozilo charge ya bana 12 qui est celui-là qui va vous supporter avec ses enfants soki keno bana ngo bakoli oui bana boye pe ba okola o mona pe nzamba sungi pe bakoli pe ba aider maman na bango soki pe batangi pe bien oui. Mais na 12 tribus d'Israël wana o mona peka ka mutu moko peka wa Moïse alibota akobima mais eza lelote lobité bana bazana no mikele to bakola siko ton wana ya kokolisa bango na Congo na biso everything is cher surtout vidéo wana de salinga passe na bité on otika ngote na to solo lango na ba abonné intelligent Nathalie Bonabi balobi pona kolia ba dépensera $10 non 20 000 francs 20 000 francs, ça combien? Ça va $8, hein? 20 000 francs, $8, oui. 20 000 francs, $8. $8, si. $8 par jour, c'est beaucoup d'argent. Ce que vous salate, $8, si tu ne travailles pas. Ce qui maman zo salate, papa zo salate, $8. Classe nanu ya bana. Bana rokende classe ndengenini. Bana barokende classe ndengeni. Non qui passe, je me suis dit non. En tout cas, nzamba sunga numéro na bango peza wana bobenga numéro wana soko ozana posa que non o sunga famille wana numéro o eza wana bomona ki alors boko contacter bango ozana eloko koti ko sunga otindeli bango ezapeka ko sunga eza pona ko sunga ce n'est pas seulement les orphelins ezapena bana mususu bazana ba parents mais bana possible vivre le roi bana parenté parce que ba parents bazana possibilité te donc c'est ça bon mais quand peu ko sunga bango tokota na troisième vidéo mes amours na vidéo wana bomoni bébé comment on est bébé na yango wana
aye ko déclarer nzembo na ye alobi nzembo na ye bayembi yango epai ya Fally Ipupa na muto bayembi na ye komone ezana yango lisusu wana alobi bayibi nzembo na ye ngala bi mambango ezalaka boye banzembo nyonso tomona ke renyaka bakolo nango peut-être ba se retrouvera te tomona bato bele pe baleka na ba télévision nzembo ane za nzembo nanga nzembo ane za nzembo nanga mais toyebaka bango te parce que baza koni te donc eza na bato bele ti lelo balelaka ba œuvre na bango bato mosusu bazo enjoy na ba œuvre na bango parce que bazui tenter ya kobimisa ba œuvre na bango batekeli ba musicien batekeli ba musicien ba nzembo mais bango mo ba se retrouver na nzembo wana te donc makambo wana eza vraiment compliqué. Alors espérons to souhaiter aucun bonne chance, espérons nzambe akosunga yo oko s'en sortir banzembo na yo ekobima. Donc 207 et bimi déjà fallait aller mbongo na muto ba sende featuring na ibi kombonete mais quand même ba liembo ba se retrouver. Courage mon frère, soko kolanda ngai courage beta kaka ero simba. Donc Fally aza déjà connu ayebani déjà eloko nyonso ko bete ko yokana donc yokutu ato yo expliquer batu ke no mzembo eza ya ngai tellement déjà batu ba beti yango to kondima yote mokili erondima yote. Donc courage, moi je te dis courage soko la émission oyo courage, continue kana chemin na yo nzamba kosunga ekoyebana. Alors poto suki sa na video oyo ya kuluna oyo on a telle vidéo au bandeko non qui montait ma passe. Je me suis dit mon kilango est ça compliqué hein? Le monde est tellement méchant, le monde est compliqué parce que comme on a kuluna aoyemba nzembo yembi au sentir que ana nuance azoyemba sentir que non ana nuance koyemba na yewana vraiment ce qui a se concentrer ayembi na église aoyemba na nzambe bien mais ce ko suka nango eloko esekisinga mokonzi fongola ngai bokainga mokonzi fongola ngai bokainga bana tonge suis o nyonso po aibi asali mabe. Tout ça ezali un spirituellement non c'est la possession eza ba esprit de famille et physiquement boye eza po passer ezali na mboka. Moi je ne pense pas ceux qui asa issu d'une famille o ba na possibilité ba na standing a bien akenda ki école atangi aibi moi métier moko quelconque alinga se retrouver na kuluna wana. Au-delà de tout eza na bato mususu eza bakara o ya bato komona ke atangi classe auti na famille a bien à se retrouver dans le monde na bakuluna. Au moins qu'ils aient leur mot ils spirituel hein. Ceux qui sont spirituels oui ça se comprend. Mais ceux qui sont spiritualité atangi na ye au monde na ye à se retrouver na ye à communier à influenceur à communier à zote kanata ba mai ba soupe to monde à ote kaneka mai kana banzela boy à ote ka mususu ote kaneka chips à ote ka biscuit na nzela mais aboy ko sa kikuluna. Bakuluna opeto matato kita oui et ça passe ya mboka ce sont aussi des esprits mais esprit mo possédara batu kaka. Alors mboka na biso peso ke bongi batu ba zuizu misala surtout ma bakuluna o eko diminuer bo zuizu bakuluna o nyonso botindi bango ata na ilebo soki na mboka nini bakena ta ko sala ta bilanga bazambe zebele na mboka na biso. Il y a beaucoup de zamba bazambe za vraiment ebele bakozo bakuluna nyonso wana te bakozo bakuluna nyonso wana te bakomisi bango bato bilanga hein bakomisi bango bato bilanga. Ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Et ça la passe nzamba sunga kongo na biso ekende liboso kongo na biso soki ekende liboso ekozala malamu mingi bandeko na ngai ekozala malamu mingi to sepela toko sepela kongo na biso toyoka makambo ya bakuluna o esila parce que bakuluna bakomo kotela batu tina ndaku bazokota bazosala ba dégâts. Alors bazosala bon parce que kongo na biso pasi ezali soki no koli eza pasi place akofanda eza pasi nyonso eza pasi. Alors po batu basuka wapi po batu basuka wapi. En tout cas nzamba lola asunga bango apesa kongo na biso makasi. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tout le monde qui m'aime bien. Merci na ba papa ba maman ba o balinga ngai
nga nalinga bino ya trop, nalinga bino vraiment ya trop, vous informer sur mon souci majeur, ba sujet o nga na yaki nango na pokwa yango wana, po to solo lango together na bino, j'espère que vous enjoy. Hein, bo enjoy ngai, bo enjoy pe ba vidéo na proposer bino. Merci beaucoup. Zamba zalana bino, bo partager massivement vidéo, bo partager, bo aimer, bo commenter, yango zo pe sabiso ngu yango makasi ya la bino musala. Merci na confiance au bozo pe sabiso. Merci na ndenge bozo s'abonner, bozo partager. Un grand merci na confiance. En tout cas, boza toujours wana boza la connecter to koye la bino pe ba recherche ba image à sikato discutant together na bino. Merci beaucoup. Et bye, à la prochaine. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.